Bonjour Nancy, Bassele. Ça va. Ouais, ça va très très bien. Oh, eza bonzambe to ki bolatini wata mtesa lo bien boy. Eza Nda mabete. na ndenge mabete eza kibonzambe nga penda kibonzambe ezalaka kaka Nzambe ouais. nzambe oyo asalamaka motuti nzambe kaka to moi c'est la divinité hein, donc kibonzambe voilà Osambela ouais. nasambelaka na baeglise tout oyo ezalaka kaka église Yoko bato mabele baloba. baeglise tout oyo ezalaka baosambela nzambe nga asambela. Pour n'a pas si tout cela qui on peut le roi de la forêt. Ce qui y a ka ambara des choix que non, je vais pas pas bengi au chapois ou rançon pas bengi ngo ke wa. Entre nous. te nasalaka yango mpona pasi Parce que la wera mawa. parce que bato tu bakendaki batikaki ye azalaki mpena susu na bato mpena te po jibe azalaki na la force azalaki na force ntina azoba bongo wana jibe aye kobeta deja na bataclan na mikili mpo nga mpe nabeta concert na jibe première concert na abeta na poto leba orchestre panzani nabeta na ye na bataclan après bake états-unis lenga nde natikali na france. Allez, Vincent ndem tatinda siko batu nde natangeli yo ba Vezacle honorable Zakari ba honorable Pacho Panda na ba ambassade ça implique pas ya vie na ngai parce que nayaka na savoir na ngai nayaki na savoir na ngai napesa pe makambo bomona intervention rapide pan et accrocha te nalobaka wila alobaka ke japonais aza na misapi ya dongo so na tia empreinte erataka te Osansa wana mamusute. te kibonzambe kaka na mosala Koloba bongo te. kibonzambe kaka nga c'est la division mpe nabetela ye na album na ye moko kombo na ngo nde nazobosana et puis sikoyo toujours travailler avec mon jeune confrère totravaille en partenariat en collaboration héritier watanabe moto na tembe gogan totorino voilà boss life soki boyedenga moi place mo espace moko ya bien on a la centre culturel on a la télé à quoi apprendre ba jeune et ba guitare ba mbonda parce que ngaza polyvalent na betara presque tous les instruments son abi presque tous les instruments ils a teke ya komeka na betara ya ko beta voilà donc so boye denga donc batu neti ya ba boye neti na ba mboka mindele ba benga surtout ba génie quoi tout ça ba homme orchestre homme orchestre donc neti biso na mboka na biso toza na ba biso yo C'est pas héritier la Kempoli, héritier la Kaboye, moneke. Batu ni baloba. Ah nde batu baloba. Ah OK, batu po batu baloba kaka. Batu baloba kaka. Rankine yo ta ba rankine wana te. Nga batu ba qualifier na ba forme belé mais si go tellement ça na ngai façon batu ba qualifier nga te eza na ngombiance ya makambo wana. Le basali esimbite basali esimbite OK po yo la kisi esengaki mpe quand même motu aza na expérience ya makambo wana oleba mekaka kaka esimbaka te po héritier akomaki ne mpenza akomaki neti mpe na décision mo boye ye makambo bagénérique susu te baobeta ne kaka barumba na ye nde nasalaki appel na ye nayebisi eke boye epuis il m'a fait confiance asalinga confiance wana po ayebaki oyo nazali et puis ayebaki ba potentialité oyo naza nango. Merci beaucoup donc mbote na bino balandia télé 7 balandia Congo Suisse Télévision ba obota biso libanda bota biso ndenga ki chasse en tout cas ba mbote na bino merci beaucoup na confiance fidélité bo pesa biso boza toujours wana branché ce côté dans la émission na bino surtout na site na bino Congo Suisse Télévision pe na kati ya télé 7 a na ndenge ya Kinshasa merci beaucoup babili l'autre yembe ya bino moko
il y a des musiciens autres benga bango bato asima japonais o aningisa na maison mère beta o aye ko la musa latine wata ndenge ba générique to ebité so ba signer contrat so ka pesa nini so ka sala nini so ka côté wapi mais ça va par rapport. Merci beaucoup à Maître John d'être branché de Prix Suisse. Merci beaucoup le boss c'est Maître John Babi Mutambonga Muninga na hote. Merci beaucoup à Soule Bungala na Sous-Irlande. Donc merci beaucoup, gros bisous na yo. Pourquoi pas les grands coiffeurs hein, na salon Flori na Suisse Feli hein, donc les grands coiffeurs Feli na peso bambote esika ozali. Bonjour japonais. Bonjour Nancy Basele. Ça va? Ouais, ça va très très bien. Oh eza bonzambe to ki bolatine wata mtesa lo bien boy. Eza mabete. Na ndenge mabete eza ki bonzambe ngapenda ki bonzambe zala kaka Nzambe ouais. Nzambe o asalama mututi Nzambe ka auto. Moi c'est la divinité hein, donc ki bonzambe voilà. Osambe la ouais. Na sambe dans l'église tout o ezala kaka église. Yo ba mabele baloba. L'église tout o yara ba osambela Nzambe nga sambela ata o tolobi o mpevalongo o catholique o protestant musulman Maïkari, Rose Croix, bouddhisme. Bandi ko lakisa ozali et ça là que je ka wate simba yango yo to koma wana na mwa mukuse mais quand on bete soli soka muke ya parcours. To ebi ke mingi ba yebi peut-être ba o ba ye lobby ba ko ye bangote. Ba za to occasion ye ba on émission nanga. Parcours langeza vraiment très 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 large. Sona bina banda natanga parcours nanga mobimba donc to utina ba station mais avant station japon utina na groupe mobo ezaka tas bolingo ezaka ya basi et puis ezaka na ya ba jeune tas junior. Là c'était depuis à l'âge de 12 ans déjà. Ouais, à l'âge de 12 ans, après les Nalongwana, âge de 16 ans, na station Japan, Pambutamutu Rajakula, et puis âge de Kende, na 94, na Ekoya, na Wenge Musica, BCBG, toutefois 4x4 tout terrain, les anges adorables, les trois qui surtout ensemble. Et Avato Beta fait de l'amour et puis par après tu es ça là-bas Lina na ba Wilo na beti ba Miss Lolo na ba Mewei na beti na ba Salif Keita na beti na ba Yusundu na beti na ba Aimé Bwanga na ba Wenge Kumbela na beti na Emene na Successful na beti na Papa Wemba na Somo Tro na beti na Kofi Olomide Mopao na Ultimatum et puis tu es au Salaba les Marquis voilà. Ndo beti maso to yoka da ba Yusundu to yoka déjà to ki au moins libanda trop hein et là on y est salaki oza libanda bongo eza musala e benda yo to yondo luka bato wana na luka bango ndenge ni bango baza ba étranger eza koyoka o baza yoka japonais ba yoka japonais ba bia o so yoki japonais net mewe azwanga à travers a Willy Longomba asengaka numéro nanga pa Willy Longomba na ndenge pa benganga ayepe pa na ngai na Pierre Fitz na Paris na France tokutana naye atikelinga ba maquette naye na travaillé pe album naye wana sala na beta so ba 4 chansons boya na travaillé pa album naye na beti pe nde boyoka ba mama lolo simba là c'est japonais. Là c'est japonais. Wenge musique à maison mère donc oza au banda on a wera en de bâton bon BCB nini 4x4 kabwani yomba mo maison mère bongo. Oui les 4x4 kabwani nga tikala na poto les to ça le fait de l'amour. Après wera vinanga chabwala abenganga ipsinga japonais ngeke mpanga chabwala tala piano akina ba musicien tout. Donc ils ont senga intervention rapide na yo. Atinda ambassadeur qui Jabron na honorable Zakari Bababaswe na honorable Pacho Panda. Ba utaka ambassadeur qui Jabron ya utaka Lille. Viezac la utaka Belgique ba on a Pacho Panda ba yande kuna na ba na Paris précisément na Kinyancourt place on a siégé
bayepe wana tosololi bapeti na nga kutu balingaka te bapichumala barodifula bajuju mwanga à l'époque baserge wallace batrésor chango balingaka te maintenant c'est bon non laisse-moi ça c'est mon job. Ça, c'est mon job. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de papiers. Hein. Non. J'ai écouté ma maman. Tu sais, ils comme ma maman qui vient en Gaï, Batiki Yemoko, na Didier Masela, na Adolphe Dominguez, na fait Recher de Poule, Alimbonda, Christian Mabanga et Sili. Tous les restes, c'est Bakenda Ekuno, Ale Makaba, Fikare, Burkina Faso, bon, tout Bakenda na papa chéri. Bon, Nathalie qui est une intervention rapide dans la j'avais pas hésité aussi. À l'époque, je dis bien que j'avais pas de papiers. Nazalaka Sandok, Ndele Lonzamba Sala grâce, Nazwa Elo Kwanzoto. Voilà. Donc Nazara Sandok maintenant risque parce que c'était namonaki ezaka moi pasi moko boye salara il fallait karana na intervenir quoi. Ça qu'on peut na pasi to ça qu'on peut linga le roi de la forêt. Ce que ya ka ambara des choix que non, jibe pena pas bengi au chapwa ou ranso pas bengi ngo ke wa. Entre nous. Tena sarango pona pasi. Parce que la wera mawa. Parce que batutu bakenda batika qui est azaki pena sous na batu penate pour jibe azaki dans la force. Avec na force tinazo babongo wana JB aye ko beta déjà na Bataclan na mikili pour ngape na beta concert na JB premier concert na beta na Porto Leba orchestre Panzani na beta na Bataclan après ba ki États-Unis lengane na tikali na France allez Vincent ndem tatinda suko batu ndé na tangilio ba Vezakle honorable Zakari ba honorable Pacho Panda na ambassadeur qui Japon ndé ba ra ozonga na Paris wana et voilà quoi et puis tokina ba ngo Bruxelles to beti une semaine à Bruxelles na sali ba bagage na ngai et puis to kelia mingi pa la reine Mandibule na Bruxelles wana Shula payé Japon na moni yo ba benyo kuna Shula mon evolo quoi yo na moni ba zo considération est-ce que cause a bien te toke nanga yo solo na Vincent toke nanga na solo pe na Vincent na bi japonais c'est une bonne idée kitoko to kitara pe na Shula voilà c'était ça. Et là qui c'est que okenda ngo penza pona mawataka avie ya mboka mo pe juste ko ya et ça la bien makasté mais arrivé na yo au regrettant nango to se perd nango et ça là que au bac ça peut un plus na succès non surtout pe na msa na yo to e bac ça nango elote olingo za nuka japonais te bakisa quand même na toko za ba ingrate ngaza ka ingrate ngalo ba c'est qui est vrai et bakisa un plus ngai bakisa un plus pas ya vie nangai parce que nayaka na savoir nangai naki na savoir nangai na pesa pe makambo bomona intervention rapide pan et accrocha de na lobaka wila lobaka japonais za misapia dongo so na empreinte et ratate au sens on ma musulite te ki bonzambe ka na musala ba bongo te ki bonzambe ka nga c'est la divinité ya on nimte sala nga sans ça au sala combien de temps la maison mère. Non, mais l'intervention rapide, solo là bien, qui bouille sans pimpa, Teresa Miné, à laquelle elle est après n'a lâché prise. Kolongo non ya maison, musique à maison mère ton ozalaki, na musique à maison mère après yo différence ni. Na 5 sina rumba na générique nyonso différence ni. Et lo différence ni omone kota. Et baki sama kitoko to et rata ezanga moloro mususu. Wana, franchement parlant, je dirais, bino ba fanatique ne boy ba makambo nga no yeba te nga yebi nanga te oyeba te ndenyo ozaka li musique nga na yebika ke moins ya japonais ndemte salama ke lenga na longwe na ki japonais na ki savoir nanga elongwa ki o etikala ki wana nga za musicien na ko sala ba makambo wana te o etikala wana bino boyebi soki komaki bien to soki koma malade yo ta la blora werate
natala ramena ko jijete soki pour nga déjà naza souvent na so na bengi yo japonais façon mo nyama kam ndenge ekende le conseil nyo ko pesanga pona mouvement wana oyebisa yango ti no oyebisa yango en huis clos no oyebisa yango na devant comme mo bengo médecin ya ba générique non mais no oyebisa yango devant la télé te no oyebisa yango biso mbale entre grand frère et petit frère no oyebisa il y a ça s'il y a des trucs à rectifier, on va le rectifier. Ce que paysan et makambu susu oyo soki ndenge ni ntosala kaka po c'est mon vieux. Bato ba remplaçant na sima nani okopesi okobetele maboko. Noto lo tout à l'heure c'est petit nangai nani Bicorino yemtaza kuna arc-en-ciel. Yemtaza azo asime pour maison merezaka. Na moi pasali studio na à salle studio. Oui, na salle une émission dans studio na. Bravo. Anzimako Ernios. Bravo. Ah mon petit, bravo en tout cas Bicorino. Ah non, Robert tourne en studio na. OK. Merci beaucoup japonais. Kolongono maison mère parcours siko après wana osali salini ti lelo to retrouver na latine wata osali salini leki wapi. En tout cas kolongono maison mère ndenge na otokobeta lisolo kakawa na beti na ba artiste mo ebele qui moi to beti na les padres sans interdit premier album nae obete na ndenge que abenga kio obeta to oza ndenge abenga na beta album nae to kati na zo album nae donc te ko za pe na kata non kati mouvement abenga ngana betela na ya apporter pe main forte nanga na ya ki pe na chipe apport nangai les nations interdit et puis na qu'est-ce que j'avais dit Bill Clinton pe na betela un album na moko comme on est dans Bosana et puis Siko toujours travaillé avec mon jeune confrère tout travailler en partenariat en collaboration Héritier Watanabe Motonatembe Gogan Totorino voilà Boss Life. Merci beaucoup Boss Life. Japonais Moussala madame Oyebi au CPJ Samboka. Est-ce que vous en avez idée tout ça l'école mo penza japonais ko apprendre ba jeune Moussala? Si, ils ont un projet d'avenir au Nazanango, na mutu, qui font ça là atelier, font ça là centre culturel. Donc tout ça, ça dépend aussi et c'est un rappel soutien. Hein. Et ça demande des soutiens. Par Konzamboka, son excellence, Motoya Yambo, président Nabiso Fati Beton, dont nazo senga penza aide surtout Nabino et puis na tout un gouverneur Gentine Ngobila, tout un vice-gouverneur Nerombungu Fumo Banga Moyo, Wana Yakati, triple brassard. Donc, bo changa maboko, naza vraiment na posa ya kosala pour na ko aider, ko promouvoir ba jeunes talents au bazolinga, basa la musique et pour na toujours honorer mboka na biso, pour na culture na biso zara toujours les bosso. Na ba savoir biso tozana quand même faut hiérarchiser ça faut quand même tout tika rapper ba relève quoi donc naza pena na posa soki boedenga na moi place mo espace mo quoi bien on a ça la centre culturel na ça la télé à quoi apprendre ba jeune et ba guitare ba mbonda parce que ngaza polyvalent na betara presque tous les instruments son abi presque tous les instruments ils a été ya komeka na betara ya kobeta voilà. Donc so boedenga donc batu neti ya baboye neti na bamboka mindele babenga surtout ba génie quoi tout ça ba homme orchestre donc neti biso na mboka na biso toza na ba biso yo bo changa poa Fati Beton présent na biso ya ba jeune présent na biso o alingi biso présent ya mboka un chef de l'état bo changa pena poa bo meko soutenir ngai comme ça na meko sala pe pona culture ya mboka na biso voilà. OK, merci beaucoup Nasir Barolanda to landa makasi et koma japonais on se retrouver siko dans latine wata ndengeni. En fait, on s'est retrouvé dans la team Wata parce que les gens ils disaient souvent héritier à sali entreprise nae à sali groupe nae mais par contre groupe ils ont émergé bien na barumba
na baseben to na bagénérique ezosimba te yango nasalaki appel c'est moi qui l'a appelé nabengaki héritier na yebisi est-ce que okopesa ngai nanu générique moko kaka pamba nanu liboso nameka te nga ameka te nasala nameka te non mais natangi loba biloko ebele nasali yango so moni moko erata donc nayebisi epesa nga générique moko nasala soki omoni ça ne va pas okolongola nyonso mais soki ça va tocontinue oponi na o bakri na yo mais tikanga na orienté yango na arrange yango du début à la fin et puis mon frère il m'a fait confiance mon frère de cœur parce que je l'aime beaucoup bandakala yana makambo ebele tosala na ye makambo ebele oyo mpe lere aye mesomere oyo tosolola na ye kaka nga na ye toyebi tokoetala yango devant la télé te pour toute vérité n'est pas bonne à dire donc c'est mon frère c'est mon jeune confrère apesinga générique ayebisinga ayaza mpona ozoba pene ya solo mpo yabengaka bato baya te azalaka na makambo wana te mais nga abengaka ngai ya parce que considération oyo azalaka nango envers nga mpo ezalaka réciproque lere ye azopesa nga mpe voilà considération wana ayebisinga yaza mpona d'accord sala kasi wana ye na poto nga na kini moyebi ke bana ebele balonga wenge mpe bagénérique biloko esimba te so na bino atanga te so otikaka bamiel batade basali bagénérique bamiel basali bagénérique bagémérose basali bagénérique basali kuta ebele ebetaka te esimbaka te pourquoi ka choix ya wata ku barumba te esimbaka osali bo mpo wata na succès bango succès eza te to osunga ndamu eza makambo ki succès to succès te omoni na vie nde toaka boye eza kibinemi te mais na vie ata yo ndenge ozalaka na chaîne na bino eza c'est pas tout le monde oyo bozalaka na bango ndenge ozalaka na pire yo moko boye mais bozalaka na tout le monde bongo te ti misusu bozalaka kaka bien bona bino binemi te mais bozala na bino kaka bien voilà mimi kaka kozala bien pire nde kitoko te voilà donc toza eza na baparticularité mosusu oyo tozalaka nango biso bato bafusion mosusu tozalaka nango le mosusu ngai na héritier Watanabe epesi makambo mosusu epesi bien donc et voilà quoi et voilà et donc esprit toza na fusion moko toza na moi mélange ya esprit moko esprit azaka na nga pe nazaka na esprit na nga nga azaka na moto nga malili te pour hériter pas à chocho donc on est presque deux dans ya on est bas ba héritier la impoli héritier za la kaboye moneke impoli ngombe lango wapi ba ndi balobaka nde bato balobaka OK bato po bato balobaka OK bato balobaka kati rancune yo ta ba rancune wana te nga bato ba qualifier nga na ba forme ebele mais si go tellement ça na ngai façon bato ba qualifier nga te eza na ngombe je suis pas ça maladi siko ezalaki nini na orchestre héritier pour générique esimba te eza ke baleki na bino to bana na bino bazoya bakokoka mosala te to eza kaka feyeka maboko na eya bon omoni na makambo mosusu tolobaka dans toute chose dans tout le domaine l'expérience compte nga aza na expérience ya makambo wana le basali esimbi te basali esimbi te esengaki mpe quand même motu aza na expérience ya makambo wana oleba mekaka kaka esimbaka te po héritier akomaki ne mpenza akomaki neti mpe na décision moko boye ye makambo bagénérique lisusu te bakobetane kaka barumba na ye nde nasalaki appel na ye nayebisi eke boye epuis il m'a fait confiance asalinga confiance wana mpo ayebaki oyo nazali epuis ayebaki bapotentialité oyo naza nango toyebi na biso oyo ozali imaginaire ana ede yo mpo wasi oyo ndimi esandeli nini ezongiso lisusu koleka nde ozalaki lisusu mais mosala malamu mosalaka kaka bongo ti so osali mosala malamu lifuta nango ezalaka ti boyo osali mosala malamu ezala sans lifuta yo obeto oyo ya contrat tozwa mpe salaire ka voyage salaire concert salaire to eza contrat mpenza bosigné oza pourtant boye soki esili borenouveler makambo otuni oyo
jour oyo ekozala na obenga yo mpona numéro no na obenga yo malakisa ota makambo yango otala yango jour esande jour baopesa nakoloba boye nakoloba boye eloko preuve moko eza awa te non koloba teke nano ozwi te nano osali boye te preuve moko eza awa te mpo nakoloba bato mpe bakoloba azoloba na ye kaka. Moi j'aime bien parler, dire les choses oyo eza concret eza na bapreuve que preuve yango oyo tala boye tala boye tala boye bois d'accord un temps ngazaka bon. Je suis pas hypocrite et puis je suis pas naïf. Na baleki ba jeune o babimi opesa bravo na banani na ba orchestre bibi ba vibratoire babimi babina fille babimi babimo belé fabriquer ça bimisi be mo ne ba ne belé opesa bravo na banani. En tout cas na opesa bravo na bango nyonso. Oza rankinete. Na opesa bravo na bango nyonso vibratoire bravo Fabol Fabregas maestro. En plus, on va petit nanga ya mabele Déplique Robino Binafilé et puis petit on surtout quand yanga ya côté secteur donc petit nanga bon siko na boya bango point pour bazo sala makambo bien bato bazo ndima bango bonga siko na boya bango pona obima ya ndoke donc mikolo to luka tout à kana la tini wata yango wana oui botanga na la tini wata mais oyo azana posa ya main forte ya japonais n'hésitez pas tu peux m'appeler nani a interdit va interdire nani cause avec wata biko za po na yena pour le moment non azala kuti na besprit wana te bato nde bambazwaka hérité kande bozozolaka ye wana ki hérité boye non tobomba ba image plus tard. Merci beaucoup to comme so comme na suka programme ya mouvement ya bino pe mot de la fête ba mabanga poto kabwana. Programme ya groupe ezali chaque mardi, mercredi, jeudi de 10h à 17h on est en répétition. Et puis par rapport à ma couvre-feu et puis non ça numéro on a pour se rejoindre ils ont plus 243 code en Bouraya Willy Moucheni 82 0333 547 je répète plus 243 code en Bouraya Willy Moucheni 82 0333 547 sans oublier Baïba Oanga Balingarangai Alvin la cave to bossante le big boss Danny Mpoyi Kolo Balakave, patron voyou, Kolo Balakave, nyonso tout beau Balakave. Tobo santé, Josi Bambongo, panneau solaire monté Makatika, wana pire petit. Et puis tout ça, Hitler, héritier Hitler, wana petit Akati. Et puis Tobo sanité, Senghor Ntokne. Kolo ba systématique to beau sanité to zapena petit na biso exaucer les grands gérants koto ya systématique na place au nazalaka au place au vendre sa esprit à japonais qui au tout der polyvalent bafomé pour micro ba benga bafomé par rapport ya Bafomé za porteur à lumière, muto air na lumière donc ngana za muto à lumière. Yo pe un romo piolo ngoma be. Bafomé mais onyongisa ba petit na orchestre wata. Nani na onyongisa. Onyongisa ko ba sous place te. Ba za place te pour ngaku tiko ngana bombelo tinga betaka ku to tinga tala rande. Nathalie ba petit bazo beta. Ba petit pona ibombo ba vandi yo. Non bazo beta soki na moni ke esengi na intervenir. Ah, moi, moi, des chansons, moi, 30 chansons. Il y a événement, moi, concert, moi, penza boué, penza mnene. Ba petit ba beta ba répétition, ba zubo ba ki otika. Ah, tika papa. Oyebi ko nyonga ba ba non tika penza micro pour na mabanga, na biko za mabanga ebele. Donc on a que dans micro des annoncés dans je dis merci na Patrice Balandi biso merci beaucoup na Marquis Toussé na Suisse je vois des grâces ndonga là na Rennes Nadège Mabondo na Frédéric pourquoi pas Nadège Douté na Paris là je vois sous les Banganda na Suisse Apo les grands coiffeurs na salon Fleury na Suisse Feli les grands coiffeurs na Suisse pourquoi pas na maison
Maison Afrique chez Mado, na Suisse. En tout cas, Hervé Ambari, les États-Unis, motema Iguette et mon papa chéri Mazé Bassele, na Paris, motema maman Brigitte et Kila Bassele. Babi, félicitations à toi, Stéphie Dia, ça va dire propre. Libala qui toque lesquels bien, je dis tu Bassele, na Pession Beauté à partir Afrique du Sud. Beaux a toujours branché, beaux s'abonner. Maître John, je te salue, donc mon boss, je te salue. En tout cas, le japonais micro à Sakana, mon boss s'abonner massivement. Alors, nako remercier puis ba mère Venangai. Tout d'abord, nazomona na musika Tetendai Maboko Banque. Sans oublier Eric Fouri, lié Donald Trump. Et puis Tobo Santé Daniel Massaro. Et puis toke na musika tozomona Claude Tembe na Katia Hollande. Tozomona Younes, le PDG Younes Fakal. Et puis sans oublier Dada Chibambe, les boss, Flat Hotel Lawrence. Et puis sans oublier Baudric Abouikou, Nakati à Paris. Et puis ba mère Venangali Susu, nazo pesa na Vova Kwaku, na musika bakoto ya Panama kuna Jokeps. Et puis tozomona ba Mandela Weston, ba Xavier Lopez Dizamboka, toana ba Nisha Kibibi. Tozana ba Nesma qui a dit Diataba ou papa na Jonathan. Sans oublier moi nangamoko Lorenzo Mendes. Et puis Jordi Nabolem Odimba. Sans oublier Léon Odimba. Et wana baiba oyangai. Balinganga pena trop. Et puis bazolinga toujours bacha poa po japonais zalara toujours. Et puis tobo santé Kokomala. Kokomala Ibrahim Mateta. Tozana ba Mirakudura Ikete Bolumbu, Maman Aristote Blazer. Et puis tozomona na musika tomona Papa Thomas Madiata. Et puis les prophètes Jean-Paul, le prophète Nabiso, Kadima. Et puis tokena musika na London tozomona Jean-Paul Kalema, le grand producteur. Bangonde Basimbi London. Et puis tozomona susu tobo sanité César Passioti, le boko yangoi, le boko yanzambe oye pesaka toujours bakota Bukavu kuna. Et puis tozomona susu Cled Corino ye bakota ba Bukavu kuna. Donc bangonde basala ke japonais apesa toujours makambo ndenge zala kaka po japonais za toujours mutu ya batu alingaka batu. Et puis yango batu pe balingaka nga kaka po totala ba major Zolozolo les boss Flat Hotel na kati ya KV. Et puis tout mona Jezi Maye full option ba Baleine Jean-Louis Bakala tozo mona lisusu ba Emma Bakala Chibambe et toujours mon papa Lolo Chibambe Bakala et puis tozana baza tellement ebele Lévi Dabo sans défaite grand prêtre wana penza yanga ya kati bato balingaka japonais donc bato nangai o balingaka otikanga te toujours. Et puis tobo sanité archive artiste na biso petit na biso yemta salaka moi ba manzaka ba nini makambo belebele ba soins de visage ba pédicure manicure sans oublier salon de coiffure maître Chukayama donc maître Chukamaya parce que wana eza ba pecho ba simba japonais pour moi systématique et bima ndebo ebikaka Gilele Emporio Tobo Sanité Gilele Emporio wana ba petit akati Nzwama et puis le DJ c'est Léo na kati ya Bea na kati ya Brazzaville ya musika talaka ya musika ya kelengi mingi et voilà donc mingi ya kolobezate et puis ba yanga neti toki na Switzerland to mona ba Rodolphe Tumba tozomona Emma Kalema tozomona Hervel Ntsele tozomona Serge Etambe Switzerland Genève. Voilà, merci ba on atangi na ba natangi te boza toujours yanga na kobo ya bino te po donc ba big up
big cap japonais Kyoto Dea polyvalent bafomé. Voilà.